soki omoni mwana moto awa yango elatisaka bino bosabone pe awa na Early Chikeva Kimbangu TV chaîne oyo tata na bamwaze na yaya batalaka bana Congo bana Kinshasa babi chaîne za moko Early Chikeva Kimbangu TV Early Chikeva Kimbangu TV bosabone. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et merci de rester toujours branchés devant vos postes téléviseurs. Et je tiens encore à vous remercier de rester toujours fidèles sur notre chaîne de Early Chikeva Kimbangu TV. Ici, vous allez trouver des belles émissions, de bels événements, pourquoi pas aussi télé-réalité Ilubu, naba gag théâtral. En fait, naba recherche, naba fidélité au pesanga. Donc, naibsaibino boza toujours décidé, borobanomo na makambo ya kitoko. Na uti musika pona kozwa bino invité à lelo donc na nyo comme makasi na luki numéro ndeti na donc ndeti na mwinda quoi. Na yo kozwa numéro na ye lelo na ye libino ye bomo na ye kombo na ye eza mama da Silva. Maman bien sur la kitoko babi ya bota pe bane belé babi ba coquette ba leka wana banani. Malgré sa ignorance, mais tout ça, très bien, non? Les gars, là, je tiens à saluer toujours soutenir les boss de Don VIP qui m'ont monté ma maman Early Chikeva qui m'ont la patronne Babi ou Abino. Et là, je vois aussi levé pour Manfou là, Koloba Yoji monté ma maman Nermine Bo Tonakati à Evry France. Et pourquoi pas aussi n'avait nanga dolé Taizon, levé dolé Taizon papa na Doriana monté ma Malolo la française. Maman na Yohan Meshak Shadrach mère double na Kati à Paris maman sociale. Bourou mais Abino Boza tellement belé na moni Beverly Dior la patronne babi moi Sinzambe. Là, Naza déjà n'a invité, n'a ingénieur déjà Fongo Libiso, comme d'habitude, Neto Mandara. Bonjour. Oui, bonjour papa. Bonne santé, la star. Santé, Nzamba Obatela. Naza très bien, Nama Nzambe. Nzamba Obatela, Banda Tongoti, a PCP, Matokom Nangonga, donc il santé Makito Makas. Si, donc, mère Aza déjà Tokos, Nega Ningizalaga. Bon, dingue to bandara toujours pour na batuba eba. Donc nangana ba téléspectateur bon de suba eba. Mère da Silva. Quel est le vrai nom ya maman da Silva? Da Silva ya na monde théâtral non artistique. Vrai nom ya maman da Silva. Aza botem na famille ya combien de personnes? Aza ya liboso, aza cadets, tout aza na ba katikati wana tout ndenge. Oui, vrai nom da Silva peka eza vrai nom nangai. Oui, eza kombo nanga ndeto ba komba famille. Kombo nanga eza donc Fifi Mbingu da Silva. Donc vrai nom nanga puisque eza poste nom nangai. Da Silva botami na famille à 10 personnes. Da Silva za 4e de la famille. Donc liboso nanga eza 3 personnes, na sima nanga eza 6 personnes. Donc voilà un peu da Silva botami na papa nae. Papa a son invité Sakenda, papa Mumbula, oui, papa Mumbula Missi, Sakoufa Damasi, papa Yada Silva Ewana. Je suis avec ma mère Isabelle, maman Isaac que j'aime beaucoup, yindi maman Fifi Mbingo, maman Isabelle Mbingo, puisque na porta combat maman nangai, na combat papa. Ok, merci. Togolinto et papa Koufa na année Papa Koufa na 2001. Est-ce que c'était vraiment je sais pas, je sais qu'ils ont facilité, mais au Kobe de souvent dans la réalité, il y a beaucoup là, il y a maman Fifi sur les arendings. Oui, maman Fifi a collé la place moi mingi, nazaki aimé na famille presque famille ya papa, famille ya maman, na collé la place ndambu, na collé bandal, na collé limete, na collé kitambo, na collé ngaba, na collé lemba eza biska na botama. Na coli cité verte Njil dans la coli ndambu puisque dans la grand frère Oya Zui au vendit sur 2 ans, grande sœur au vendit 4 ans, dans la vendit ndambu mais biska na botami na lemba na coli na lemba mais na longa na lemba na âge moko ezaki 12 ans ndi na yo quitter lemba. Donc maman da Silva pas ça qui ba étude na za diplômé na titre nini na option nini? Oui, naza diplômé na coupe couture.
na mati université na ngai to na komi na première graduat bisika na yako kata na exam l'aide dossier libala yeko ya bon papa kufi libala pe se présenter ndi na préféré ki na continuer sous classe T mais na suka ki na passé deuxième graduat na c'est première graduat na ngai na deuxième ndi na kata ki place wana na tanga ki na exam ba collègue na ba olandanga na pesi ba mbote ba bisika to tanga ki donc voilà dasi va suka wana na licencié T. Ok, donc maman Dassi va déjà me biso ndenge za kaka poto e baba kati na e o isa émission tolobela donc tolobela ranyon so sauf rien ndenge za la kaka maman Da Silva to parler sur Fifi Da Silva to kotango malembe maman Fifi je peux dire comment maman Fifi tant papa kufi tant bete son arrêté ndam na bi ke tozongi soana tant papa kufi est-ce que ba étude na yo ba noko ba papa leki ba ndeko ya mo kotia loboko pona étude ya maman Fifi. Oui bien sûr ngazaki na ba grand frère de côté ba cousin ba cousine bon ba là déjà avant déjà pour bazaki ba miko na biso donc ba étude ngi déranger nga vraiment té puisque ba cousin nga bazalaki ba grand ba misus ba cousin ba maman nga bazalaki. Donc classe nangi katana ngamo pona libale katana ete kipombongo ezaki te katana ngamo ko ton na bali na ngai ande classe ko katana donc ibetide na grand frère na Johnny azoki ngana ba responsabilité pona ko supporter betide na zaki place wana donc les papa kufi donc ezaki douleur ya muto akufi mais douleur ambongo te douleur ka ya muto akufi ndeza kaka donc voilà un peu donc liwa papa zwanga na zaka na répétition nazo répéter nde na moni kaka bana bakoti ba yolandanga na ndaku o babit ozonga ndaku azonga ndaku na problème nini ote babi batmo ba uti soki voyage baza posa ba mona yo bon tutike pe papa na maladie pété le côté pour faire na matadi ndele tozongi ba pesi message sur place bon on pouvait rien faire et c'est nga to la place wana mais malheureusement quand on passe pour na mona côté bakunda papa na ngaite le quoi biso toza bataba Congo kota pe Angola ndambu nde na mona côté bakunda papa te bakunda ka na ba Congo esenga ki kibiso bana tokenda kité ba delega ka mona liboso ya mibale donc biso ba ototika ya sima tokenda kité donc na mona côté bakunda papa te dans choc na zena ka yangwana mais ba titre ngi continuer kinamo c'est ça. Donc maman Da Silva azwa maman Fifi plutôt azwa tant ya komona place bakunda papa te donc bandeko tout baza na kin. Oui bandeko nyos baza na kinte ndeza kama ba déplacement moko za poto muswaza matadi muswaza Lubumbashi les restes tout skende tout ça a biso na kata Afrique. En fait maman Fifi a combien de bana la mère de combien d'enfants donc toeba. Oui je suis la mère de 3 enfants 2 garçons une fille. Ok, déjà tout le monde côté mon solo ndenge singilaka to ibike mama Da Silva asko to ko na ki Da Silva to ibi ya bande ko mana mobile na ye papa lisala ngomba plutôt hein libala tout le monde libala na ye na papa lisala ngomba c'était comment bon libala ezai kande libala ezaka na sali coutumier na sali prédote na sali présentation to banda na présentation to sali prédote to sali coutumier na kende na religieux te na suka na coutumier na civil. Donc azwa na déjà na kati ya monde ya théâtre déjà. Non théâtre inda koti sangai. Donc yé muta koti sayo mais on a déjà na fan au banda de ko c'est en bango na TV. Oui bien sûr na na fanatique na déjà des visa pas moi. À l'époque, on a joué dans le groupe Sans Souci, et puis les salades dans le groupe Sans Souci, bon, tout est bien pété. Mais à zéro quand fanatique n'a visa, un peu malaki, mais bisca zali, n'a pas l'ingé makasi. Mais ngai mon a na posa, nga nandazaki danseuse. Oui. Moussa n'a jamais danseuse. À l'époque, n'a pas Rosette, n'a ko ça, n'a sa test n'a et pas Kofi. Donc on a kota kana muti mes grands frères n'a donc mon papa kultu ngai azaka capitaine à l'époque ndé ayaka ko pikola na porte ya entrée wana ba répéter na matonge na ndé ba longola nga place wana alingaka même pas
ajija na ndenge na ye ba danser ajija na ndenge mais ngai ndi musana ngana sa ndeza ki yangwana mais nando c'est pepe na théâtre bon na moni ba boyo nga bon mikolo ba décider ba papa ba komoloba loba wana bon il faut qu'on atika loba après la disparition ya papa Lisala Ngomba hein Ngomba non après la disparition ya papa Lisala Ngomba n'habite vie comme ndenge ni non vie c'est non normal hein ils ont un choc au izalaka au perdre mutu moko ozaki papa bana mutu moko ozaki être moko ozaki cher mais choc izalaka mais dans l'ensemble vraiment en tout cas que aux années c'est que au kemba to sabo été ko kemba zaki te puisque nzamba saki aide na makasi hein nzamba saki aide na makasi mala bata poto vraiment en tout cas nzamba saki aide na makasi donc azaki na les aimé de tout le monde donc côté na ko kemba te so na bina kemba ki seki na osali sum na kemba na ngati OK mais siko banda papa Lisala Ngomba daya personnam tout monde a kayo toujours na président Papi Makambu collé serré tu bagate za nini yango pas cher internet bani baeba au fond là bon yango za nini bino na président Papi bolaka tout le temps collé serré na pesi non moi ça Papi Makambu mbote pona bomano indice no ya liboso na no nanu na pesi non moi ça Papi Makambu mbote nanu na pesi moi ça Papi Makambu nani po mona ke za no na yema mbasisi te mukolo yo yamba Papi a otangelo ko moi c'est na plateau mais nga pesi mo sa Papi Makambu mbote puisque songa za mo sa Papi jamais na koko se présenter na pesi mbanda na mbote na pesi mo sa Papi mbote Nadine Nadine na pesi ba mbote bele wana Nadine motema ya Papi Makambu na pesi ba mbote bele mama na finance tala kaka na pesi ba mbote bele linga ke mingi wana mo sa Papi Makambu batu nyos ba yebi nga za poto mo sa Papi Makambu donc ngana Papi Makambu tuza na relation kaka makile tout ana ba camarade ngaza ba camarade ba cité pour nga na za mutema mukuse wi ata papier ibinga nga sidika rapide toza to tambwa ne boto kende bunga to kende bosoka nga discuter na siki na nga sidika pamba parce que net na ba tondo sona pamba moni ba mbele bazana compréhension ko le kabiso ba basi siko na wi nga na evita ba camarade ba basi za ba connaissance to solola na bango donc muto ayibi penza fifi bien aoye bande ni fifi azala kanga zaka na sidika trop vite pour nga bzobate alors Papi a mis ça na style na ngai yango sala vraiment ki to sana Papi bien donc to benga na bali passe to benga na bali passe donc Papi a binga bien donc to solane kitoko na kolia na Papi sani moko po na obanga na ngate banga ta poison te na obanga poison te na olia na sani moko ya mwa nzambe neti ngabu po Papi bangelo na nga ata na zati na ina pesi Papi na tikelo loko botonga oya au sambe anita olia na ye abanga nete po ayebi kinga na mona nzambe kinga pepa ne mona nzambe mi suspendo comme non de Jésus le sang de Jésus na opamela ngo peut-être pas opamela mais au monde qui toza makile tout ana pour monde théâtre il ngaka bozala ensemble na ko ke tournage mo za musika Papi ke tika na tournage Papi to sana boy akoka pe dikambo mo boy nga ya kokipa abeteli nga a garder nga pe donc na Papi y a rien puisque na ebi moi si a Papi très bien depuis Papi siko ndeka babi bat bolinga bomba mikina kina kiti pa Papi non ngana mkola Papi non ça ngotin oui non ça ngotin na côté ono lobi ya kimukolo nani dans touchant benza elo mo asuka na bimisango avant tout ça mais obi bien aza mutu na yebo sola na bien makile tutana mais to yebi maman da Silva koma ba filmer roloba mais ba filmer oyo koma na moi pe na mtu ko tali passa na la kati monte o sala yo mabe côté wana non so ba kosi ba film na koma ba film belé na koma na bokesi nezali TV ya ndeko lushima na pese ba mbote belé biska na okoma siko na za place wana na okoma ba film na koma pa HD Vision Simon Loaku na pese ba mbote belé biska zali chango Vision TV donc na koma ba site belé so totali papier za kati parmi ba film on a tourné za ba principal puisque Nathalie na les caractères, Nathalie na les deux contrats de mariage, Papi à la principale, Nathalie entre sœurs et frères, Papi à la principale. Donc ba film na ngagno so Nathalie Papi azali. Soko bika azate lo bana ona komi mikolo puisque azana moi repos. Ana moi repos spirituel.
nde omoni aza repos spirituel a tourné dans tia pemi ba film on a dit 4 films bonda azate mais tous les films sont côté na kata hôtel na surprise azali vengeance de Sil azali Ixil Pechanga azali donc ça ba film so beti pampa bo ke so mona papier za kati donc il m'a échappé papier na kati za tia za partout na kata ba film mais elle est là ba mission internet ça bi ser na ngai da Silva boaka nga na sika mo ba pièce ba place o ya tianga ezana ba moto pena gravité par rapport à ninga ba film mo koma renyara wala ba bakosi papi a joué bactère o ba to bactère aminene ndi tolobaka a joué na Ixil Pechanga azala na écoulé série a joué na oui etalema on nga beta ba 200 000 vies nga sala ba GT nga beta ba 200 000 so ti te to beta ka papa to beta bokeseni to beti HD vision nga sala ba 200 000 vies so na sali 10 000 vies na souci c'est ndi to yambi pa 200 000 vies oui bon beta 200 000 vies nga sa nga na sala ba 200 000 vies bilo na nga na koma ke rataraté Dieu me voit donc ba écriture eza place so côté na kato kuta écriture da Silva bilo na ngai rataraté na sala ba 100 000 vies ba 200 000 vies so na salinga mo 10 000 vies na souci na mona kina banzambe pourquoi pour na biki bilo na nga na saka na chona maboka nzambe il faut etala te point nga travailler makasi bilo na ngai tala maka alors parmi ba film yo comment oko c'est so film ni o est marquant makasi style le fond dans le temps ba so talibre obi tu es fier de toi na o komio talama pezaka kito e marquaka otili te ba film nso na sale nyos isa bazalo ka bana nga ba film nyos on a commis soki 20 films so 25 nyos isa ko na boti bana 25 pourquoi na okabola po etalama nyos na okabola te na ndaku pezala rapé papa la boti bana ta 11 mais moko pe moi enfant chéri zala te nga neti bana ba on se misat na linga ba makasi enfant chéri zate ba on se misat na linga ba très bien so na moni maxifia zate na za souci donner la zate souci onyx zate souci donc bango tous les trois na linga ba makasi donc nga kabola na ngati ko na ibi ki ba parents ba kabola menga penza na kabola te nebi ke Olanda rapé bloka YouTube ba news zo le kana YouTube conseil nyoko pesa pour na ibi ke yo na Ser Gabi que je salue de loin à Romona bozaramo ba relation bosola pe moi bien de toyo kaka conseil nyoko pesa o muninga na yemo ko ya artiste comédienne kaka bimina moi na ye makelele tant que yo pe mama ozu moi place wana ki bo mama conseil nyoko pesa ndeko no Gabi pour na ameka moko se maîtriser na likambo. Non, Gabriel a un camarade na to solane très bien. Diana pas un camarade na donc il mkolo yamba Diana na plateau so bengi à répondre. So pour bengi pe Gabriel pe na plateau à répondre. Donc il ngana sur sa batunyo. Son monde de théâtre na ranking te hein. Donc so bengi bakato tuni bengi Thérèse Sila Ixi. Donc na solane tout le monde très bien. Donc siko na kota polémique ni yo ozo apprendre ki ba na problème ngana bien honte. Oui, na bien honte. News. Non, na yebité pour na zaki na auto tournage à lobby. Non, si ça filme lobby, na tourner na Diana, na tourner na Gabriel. Diana a joué moi si à camarade de Monsanto, Gabriel a joué moi si à Omar. Maman bango bakata. Diana a za camarade de Monsanto, maman na e Thérèse. Si on a yebité ngana bengi si ba to côté na tournage bon. Na moni côté bitumbe salamité. En fait, ngape biso ba ope tozamo ba tozape ba comédien, to yebike beaucoup dans la ranking moro boye mettons boza en scène bolongola no ki ranking o tiano musala tom suna ndenge ya ki musala mo ba milaxage ba ranking exact. Il y a des rankings et des rankings. Il y en a ranking sous beaucoup en scène maroté pour netinga lo bango so scène moi na mabeto okuta en scène maroté donc to bebana oui to be donc okuta na kutu te donc producteur a arrêté pourquoi checkinga. Et ça un ranking, on a essayé un ranking. Ba ranking o ezaki o azoki mobala muninga. Ah, on a beaucoup de scènes moko. Mobala za famille mon sous que l'on passe. Pour mibali ba cité basé belé. Mais ba guerre o ezaki toucher moi na ba guerre on des a terriblement casse. Aux Hollande. Donc on a il y a des rankings et des rankings. Donc OK, merci. Na komi esika sko na ndero bomba na sanzango. Ngana ba téléspectateurs zo to zwango to yokango. Conseil nini au maman da Silva kopesa ba ninga na ye ba comédienne ou ba koma ba lesbienne. Bon, ngana na kutana bango te mais na pesa ka conseil soki lem su ba bandango. Me bakata. Ko ara lesbienne de toyo.
ibaka tanga avant na mona etana indice te sika banga yo te obanga ande nga na obete te obanga point que yo ndi makambo simbi scénario non c'est pas dit que soit joué par la ngate côté soit joué te aza ba place belé à jouaka mais indice ata ni ndenge zaka na mona te kena mona ibaka ta za bana mo za lesbienne de na mona conseil ka na bona na tangi bela e inda mon conseil mo pour na bango na ba président ba PD. Bon conseil za la ka moko visa sacré ce qui peut-être ba meka ko sala iloko wana eza déjà sacrilège puisque eza biloko o nzambe atumbaki Sodome na Gomorrhe so eza biloko modèle bongo ba osala bien ba banda monde dango batika na pesa conseil batika po eza biloko parmi o nzamba silika makasi po to monyango ba makamsu ndenge yebwe eza biloko so nzambe atelemina makasi donc il na pesa conseil ki batika basala eloko bongo te po soza mwasi lukoza na mobali na yo soza mobali lukoza na mwasi po nzamba sala bongo na Eden to monaki na jardin d'Eden to monaki Adam na Eve donc nzamba saki mwasi fozala mobali pe fozala donc conseil na porter kaka yango wana en fait yebisa biso bana ni oyo bimisa po bana o lelo ba ingrate otangela bango po ngai oyo na ba téléspectateurs so ba bana o nini Mama Da Silva bimisa pe misusu ba moi ça moi fierté avec Mama Da Silva quoi na bimisa belé nanga to yebisa ngaki yaka na bana no na plateau oyo bimisa benga pour la deuxième fois na bana nanga ona bimisa to vana bona plateau to tanda ba kiti boy tina otanga tina oyana bango poso na tangi yo baki na tuna ki awangala ki mesonga muna mimi na yeni awa wangala te non wangala na tuna bongo te to za besoin ka to yeba na bimisa bana baze belé o ba selpi ba kombo bazali na bimisa belé bazali na bino no yana ba na plateau to vana ata deka to kiti tena piso ka moko abaku c'est mon acteur na linga kae du groupe déjà na yebiso déjà baku déjà alors na bengo sko ya basi ko tout tandama apona mon polémique ekota makambo wana ekota mwa mingi alors na ki ma polémique la puisque baza bana na ngai sko so nenda mona plateau mo ba ndo benga mama mukinga suis honneur ba ma o coquette non coquette aza mwana ngai te coquette azali abimi pa lava mais aza mwana nga na sens que ba filme na nga nyonso na saka coquette azanga ate donc azaki soki place nga na zabat bazali otangi komba Da Silva coquette obunda donc yango siko ba kansaki mwana nga mais coquette abimi pa lava ozo mwana na sens wana soko otangi kombo na biska coquette azali na ndenga mabe o mona mande coquette o telema donc ça on peut avoir problème akasa ko kipe même ko bunda donc nga te ba toucher Mama Da Silva na e donc voilà na sens baza baze be ba mimika bongo baze bele ba mise non mimi uti pa na ngai te au cadre uti pa na ngai ba bana na ngai so no je ba film na ngai ba ibda ke so no koma aibda ka za dana rôle donc ya o la ne pongi bika ke déjà un rôle na ngai zali donc ba petit na ngai donc bana na ngai na zana bon peut-être donc na à tout moment quoi dans na sens wana non à moi qui tout moi entre yo na Mama Vie non Mama Vie c'est mon collègue ami à moi je mon ala na émission na YouTube abi to batangela kombo ya Da Silva afin mo kimia non na ebisi onabi eza via na pisi kulu madame Mbote so au 26 vie au tuni d'ailleurs netinga po ba problème nga passi na monde théâtre po ba ma problème Da Silva eza passi banda ko tamba ba comédien na pona iba na comédien nyonso siko banda ko tamba na bango banda ko tuna e okepa ya modo tuni Da Silva za ndena ba makamune bana kate okepa makamune ba donc tout le monde tuni nga c'est un peu compliqué makambo nga donc on a un problème pété oui ba pili kam nga pété donc na mina vie nga artistique nga moko mais na social na tout le monde mais parmi ba bilo oyo koma la mona iso bazarate ça c'est azarate kale barate ponani bon et sobe to sala na déjà un film moko ya sida bisika na zaka moi ça avait 12 to sala da film ya sida sobe to sala na ça c'est ndenge mona jouer ne bloqué belé bloqué sida na ICF ayebi fiston na sene bloqué belé ya ICF trop même to kinana boba matadi to zonga to c'est bloqué belé sauf que sobende na film de boye non na kuteneti mayebi ke to sola ka yel balanga un so pesanga rôle donc ngai ndé mutu non na bingi sobete par rapport à baton na e nit na casting a toro écoute ki azena poto donc ayebi ke na un problème ti bon basé ba collègue ti basé ba collègue al sababi ke on a Da Silva promesse na vraiment te
Ok, merci beaucoup. Nabino nyos tout pesi penatan nabino ya kolanda émission nabiso tolobela na kati ya chaîne Early Chikeva Kimbangu TV bokozala jamais déçu. Wana moni levé Martin Trésor Bundes na kati ya Paris et pourquoi pas aussi na ingénieur Francis Noble motema ya mama Priscille Mukese malgré tout ça sangwa dei ingénieur français kufela ki moko na koloba ni mama Bokilo Koko ya donc Koko mama Bokilo ya ingénieur Francis. Mes condoléances. Là je vois directement Amadi Chituka Gladys et pourquoi Amadi Chituka Gladys la section rwandaise et pourquoi pas aussi Nariti Kiss la maman de Ryan Kapambarizi. Donc elle va terminer belé donc mot de la fin na yo maman avoir ngapena continuellement ma banga na ba to ba soutenir nga yo pe mot de la fin numéro de téléphone au bazan bezo bazoyo na ma banga na tous. Oui, numéro de téléphone na ngai ba bazan poso bazo da Silva na ba téléphone na nga moko na pesa mutute eza plus 243 89 97 81 572 wana numéro da Silva. Na pesi bato nyonso bambote ba obalinga da Silva na pesi ba bambote na bosa nte kopesa mes condoléances na Igwe oyo azali patron ya HD Vision Igwe Simon Loaku na pesi yo ba mes condoléances papa kufaki donc on est ensemble toujours la elongo na yo papa na bosa nte mobali mo azaki to makasi mobali mo ya pembe babengi ye Pepe Lisha na kata Hollande Pepe Lisha Domingos bambote no yango yo na ye na kati ya toujours ya Allemagne na bosa nte ko pesa mobile ya pembe de susu makasi Landrine Dongala balobi Landrine Dongala balobi yende na kati ya Allemagne azo cartonné makasi bambote ne belé na bosa nite na kati ya Allemagne toujours na pesi Douglas Tunga motema ya Belinda Kande Limboma bambote belé na pesi ba cousine na ngai obaza bango na kati ya poto bambote belé. Donc na batu moi mingi sino otikiringa micro eza so makasi donc peut-être na solution na pesi moi kitoko makasi Pierre Bombito na pesi bambote belé maman Lise maman motema pembe motema mama soutenir ba orphelin ba veuve ba aveugle maman Lise ba équipe na pesi bambote belé longo na maman bébé bo zala bana bitike ba olele ba ozilande ka bo soutenir bango bo soutenir bango. Donc na pesi bambote na tout le monde poto mobimba na bosente maître CNS Rambo na kati Afrique du Sud balobi CNS Rambo enda Simba Afrique du Sud bambote belé balobi bongo maître Pomba Gile Chipama na moi c'est Judith Kiambeli bambote ebelé so na bosé papa o ezali suma papa Laurent Katendi Zola respect papa na kati Autriche ya yo bambote yango oncle Emma Moulou, mon oncle préféré Emma Moulou na peso bambote belé vieux kita babina kata Hollande ba simbi Hollande makata ba vieux moko bien bambote na bino belé yango yo na peso bambote belé bozala zala papa Laurent Katendi Zola na kati ya Autriche balobi ye biloko na kati ndoko zaka ba Philippe donc bambote belé makasi so tali tenir la plein Philippe donc papa yo bambote yango. Merci beaucoup. Peut-être na suki on a pesité bolimbisa. À la prochaine vous appelez mingi makasi. Mutupe moi bossa ba makambo belé ma cousine chérie balobi Emilia moi si ya Philippe Fauconnier na kati ya France balobi bambote na yo ebelé la lingi bino mingi peut-être na otanga ba kompe ba suspect à la prochaine vous êtes tellement mingi en tout cas je vous aime bien. Ok, merci beaucoup. Wananga pe na ozang sate ko pesa mbote na venanga na borne mo eza na France nganda kipwanza chez Mav na kati na gare Mia France motema ya maman Hortense bambote belé vraiment boza tellement belé et pourquoi pas aussi na maman Mifi de Bundes la Colombe Nzambe ba maman na kati Allemagne mère merci na mona de makambango na bosanité Delchi Moulou ba la meilleure coiffeuse moi si qui tourne na kati à London moi na batu ya maman Nathalie Lisiki maman qui tourne à na London moi na poto tongo ya kalamakasi pourquoi pas aussi na koko ba jeune mami ya ndombe moi si qui tourne moi si Nzambe donc boza tellement ebelé et nanga bossa na so na bossa na yokombo ave nanga donc nanga na zalama à l'aise na butu le Jean Patricia Chikeva et boss qui sourit patron boss bogos
nzamba idéologie na bana lemba soki tembe obungeli levé Jean Patricia Tshikeva na lemba ba obeto ya tembe. Et pourquoi pas aussi na maman chérie, maman Mimi, Makindou, c'est Massoum Boza tellement ébélé. Donc vous s'abonner massivement na kati ya chaîne na biso Early Tshikeva Kimbangu TV et longo baina ba ritikisi la maman de Ryan Kapamba Ziri. Donc vous êtes tellement ébélé ba Josiana Kaba vous s'abonner massivement sur notre chaîne ngana bo s'appelle la patronne maman Belvi qui cite depuis Amérique. Bayo